Maman Denise Nyakero Tshisekedi à travers Fondation Naye a outi kolelisa kolelana biso artiste longo. Alors lelo ayaki principalement kotala libota. Ils ont ba pasteur moi Nigeria pe munene na utokufa, ils ont ba ministre, ils ont ba député, ils ont ba konje, ils ont nini. Donc liwa ils ont domaine ensemble. Qu'avant week-end Mama Chako akokundama. Donc déjà muto akufi azali artiste, comédien. Donc déjà impossible to famille ba yo kanate na artiste. Donc c'est vraiment impossible. Mais à ta salle d'observation et single mutno soye ba que kufa na lobiko eza maboko nzambe. Comment malade? Pas malade. Merci beaucoup. N'oubliez pas que nous sommes dans la vidéo de distanciation sociale. Ne nous exposons pas. Merci beaucoup. La monité. Ouais.
Président Lombe, tomoni délégation ya fondation Mama Denise Nyake Bauti na kati ko na famille to to ba eloko ni ba solo na famille pe ba memini on a famille. Merci Navino Bandeko ya presse. Délégation ya fondation Mama Denise Nyake Tshisekedi, fondation ya Mama Mokonzi Mboka et outi la famille ya Mama Chako. Nde balobaka pleurons na baibazo lela to sepela baibazo sepela. Lelo komeza mko matanga Mama Denise Nyake Tshisekedi à travers fondation na ye a outi kolelisa kolelana biso artiste longo. Alors lelo ayaki principalement kota la libota. Ko présenter ba condoléances na famille. Nde boyebi maman bazana papa na est ya pays. Alors délégation ya fondation ils ont porté combo na ye ba ko solana libota. Ba présenter ba condoléances ba kaboli mawana libota bazongi. Alors ceux qui est na liboke ba mimela ki libota wana ba garder ngo secret ba boyi et ça la eko maloko la eloko ya démonstration ba lingi démonstration te pambate balobi soki liboko moi c'est pesa mobale monate. Donc philosophie na bango yangwana nga na éviter combien ils ont donné, qu'est-ce qu'ils ont donné, on est allé les solos, il y a fondation na libota. Merci mille. Président le méthode yeba comment est-ce que matin les a évolué? Est-ce que si vous fixez déjà date si matin matin les autres est très bien. Boyebi wa kufi aza mutu munene. D'abord ezalaki que ba tension ba to kita. Ba émotion et s'apaiser. To réfléchir si kawa na organiser matanga. Lobi René Salemaki to kokuta na lisusu awa mardi na libota pour to tirer conclusion, mais rassurez-vous qu'avant week-end Mama Chako a kokundama. Ezali pona quand une grande personnalité meurt et c'est ngakato réunir ba mayele nyonso pour ba busek ezal à la hauteur ya muto akufi. Oui, président, comment jusqu'à présent podium non bâti parce que tout le monde a artiste comédien et c'est comment on va la spectacle. Merci madame, podium est goûté à mater, spectacle est goûté mater parce que dans un moment il y a Covid-19. Ba mesure barrière où le chef de l'État a édicté, ils ont imposé biso restrictions, ils ont imposé biso ba distanciation, ils ont imposé biso ils ont pexé un rassemblement de plus de 20 personnes. Voilà pourquoi la manifestation to messana na komona et même tous autres compter au thé à comédien que même na morgue jour il y a levé du corps to respecter ba geste barrière et ti bozomona a bazo faire un peu de façon clairsemée ndambu parce qu'on ne peut pas retrouver 20 personnes au même endroit. Il y a un peu que Mama Chako vous allez un peu différente, il y a un peu de salango par rapport il y a un moment où tous autres traversés il y a coronavirus. Surtout parce que Mama Chako a na carte de prise en charge à santé. A na traitement na suivi pas pour le coup na mère. Ba tout so bazolo bango très bien que Mama Denise, Mama Chako a confié na liwa moko ya négligence. Est-ce que s'il vous plaît messieurs de la presse. Messieurs de la presse. Messieurs de la presse. Messieurs de la presse. Quelle que soit prise en charge, quel que soit mayel ya ba médecin liwa nabomo ezana maboko nzambe bat mususa beta libaku akufi alali lié malamu alali a sali physique à la mokité personne alors personne azana pouvoir ya kosimba pema ya moto soki nzambe emeite. C'est vrai que nous avons des observations à faire par rapport à la prise en charge. Mama Chako azwaki baswena comme il faut par rapport il y a ba service à urgence. Tous en a observation à faire, mais à ta salle d'observation et single mouton soit que Koufa Nalobiko et Zamaboko Nzambe. Donc ma spéculation on a, je voudrais vous de la presse pas comprendre que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La médecine c'est une œuvre humaine. La médecine est une œuvre humaine. Sur les alaki œuvre parfaite, mais na babiska médecine les a développé va beaucoup arrêter. Comme aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout les gens meurent. C'est-à-dire que Koufa, Bomoi, Pema, Isa et Nzambe. Alors, la spéculation, on peut laisser tout préparer Bobsek
Tokunda Mama Chako dignement. Elle a servi la nation, elle a servi la culture, elle a servi le théâtre. Topé, c'est honneur au Yazo mérité. Merci Ming. Président, question à Souka. Président, Tozo Yokake, Barimère entre NTPC, parce que tu as dit que Yonde osa président NTPC. Mais Tozo Yokake, Barimère artiste et comédien, Tozo Yokana na famille. Mais Tozo étonné, Lio Moko le président, Oye, tu as dit ça Nini. Déjà correction, Naza président NTPC, papa Masumu de Brendé, Yalaka Yalam Fumambanza. Ouais. ANTPC, c'est l'association mère. Oui. Mais il n'est pas exclu que l'association Moussoussou, selon l'objectif Nabango, Basangana, Netitozana Afar, l'association des femmes comédiennes, mais Bazana 4 ANTPC. Voilà, donc il n'y a pas mésentente entre comédiens. La preuve, la preuve, Ngaï, ANTPC, n'a même mis délégation Awa. La preuve, hier, président Massoumou a dirigé qui réunion, il y a famille, n'a pas comédien. Donc, mes ententes entre les comédiens, ententes et parfaites. ANTPC, c'est l'association mère, mais les autres associations qui existent, au regard, par exemple, il y a des comédiens chrétiens, il y a une association de comédiens musulmans, mais tous se regroupent autour de ANTPC. Merci beaucoup. Merci, Président. Président Dikapio, toyoka ke papa Lutumba lobaka kake kobeka. Wana ezalaka na ba musicien nde balobaka ke kake kobeka. Maintenant na ba artiste comédien to moni ke kake beti ya Mama Chako. Toyebi te Mama Chako kake o ebeti akufina. Eloko na koyi koloba na bato nyonso ke liwa ezana no domaine ya Nzambe. Biso to benga ngo appel. Déjà dernier appel. Il y a Moutonios, il y a le président, il y a le magicien, il y a le pasteur, il y a le joueur, il y a le comédien, il y a le nil. Donc, dernier appel, il y a Moutona Senamo, il y a le roi. Na lulengesko ya mama kufeli, au batutu baïbe, il y a le maman azalaki, naïe, malade, mais abikaki, et après opération, basalaki, il s'allait que kozongi la maman azongi, moi négligence et salamaki. Mais, hôpital na biso to hôpital ya bandeko bazwa carte hôpital wana esalaka musala nango comme il faut ndenge musala salamaka parce que ezaka ka mama cha côté les pauvres o ya bandeko bazwa traitement kuna to bazwa traitement donc bato ebele bazwa traitement kuna mais sauf que moi contre-temps mukie salamaki na moi négligence ya moi erreur par rapport tango mama kendeki pona urgence na ye nde tomoni ke volonté pe ya Nzambe et profiter na nzela wana ekokisami ndenge tozolela baobana biso ya koyi. Maintenant président toyokaki ke baartiste comédien bazoyokana te na famille ya Mama Chako. Mais tozokamwa ke lelo tomoni bino lisusu elongo na président Lombe et en plus fondation ya Mama Denise pe uti koya awa. Oui, donc déjà moto akufi azali artiste comédien donc déjà impossible to famille bayokana te na artiste donc c'est vraiment impossible parce que au moni musala biso to salaka déjà biso toza na famille ko le quand même ba famille biso to botami nango parce que toza tellement ébélé et tozalaki na ko discuter te to aki na problème te donc on peut nezaki te biso na famille promesa te yango bomoni président Massoumou pardon to moni représentant na biso papa na biso Elombe et puis na fondation na biso ya maman na biso Denise nde bayo ko assister kolandisa mabino mo boyoki ndenge papa na biso Elombe alobi ke baye lokola biso nyonso lokola bandeko biso bauti poto o baza bauti angola par-ci par-là même ba fan o ya biso o bazoya o tala biso ko rendre biso hommage nde yango bomoni fondation ya mama Denise yaki pe ko rendre biso hommage nde to solo li moi li solo je crois lokola ba comédie toraka ebele donc il fallait qu'il va représenter bato ba ko représenter ba comédie bazala nde ngoni je crois zaki na ba mama linga ki na ba mama bipendo bazala ki ba Karine pala bazala ki ba mama Marilene balaki na kati oyo na papa na biso Elombe nde ba kende ko représenter lokola ba comédien et puis na fondation na biso oyo ya mama Denise bango pe ba ki wana pona koloka ko consoler biso na likambo ko ele biso. Donc président est-ce que kangi déjà date au corps bon normalement semaine to côté aussi la bisoté donc tina suka
les semaines on a tout kunda maman na biso donc nous sommes des mères à souka maintenant nous jours et pesamité parce que mon est à moto à koufi les toujours baoba moto à koufi à au moins à 48e 9e yango azokende ya carrière musala donc biso ba ona to bota magité donc déjà c'est pour cela yango to linga ate aux la semaine on a mai tokende nango na les mêmes nyonso donc obstacle na eleka malamu na lotomo ya salaki na musala sali na carrière musala salaki to pesa hommage ya suka c'est le honneur ya musala salaki donc c'est pour cela yango na to chango semaine mai donc déjà mardi jour ya suka ko ba yebisa biso ko banda mercredi jeudi vendredi samedi kino dimanche on connaît to benotika maman na biso na mabele président ba souvenir oyo za na ya mama cha donc wana ya jeune vite waki itoko monisco kitoko sile donc yebisa na ndeko na bino ya basi bazo ya bana na bino so akuta na occasion au bala so azi chance akuta mobile bala abala donc c'est ça très important donc conseil wana mère apesa ngai ko banda jour wana lokola conscience ngabité ezaka pona bana basité ngape mona mobile donc na gozo pe conseil na saleli yango donc c'est pour cela mama Chako penda na zana ba bon souvenir pona ye parce que mama Chako et azalaki mama pona ngai bino ko lo bala ba o bazolanda bino balanda kabino ba artiste o bazolela ke likonzi ya ba théâtre kande bazokweya kaka nino ko kina ko lo bala ba ezaka théâtre parce que bino bato boza bata YouTube bomona même ezana ba pasteur moi Nigeria pe monena otokufa ezana ba ministre ezana ba député ezana ba konzi ezana nini donc liwa eza domaine na Nzambe donc biso te bato linga ke tokufa na limite so ezali to banda ko linga na limite to